Au moins histoire comme on a c'est à Congo. Peut-être même pour moi Congo vous en a c'est wana. Mon explorateur bazar mon bazar ne ba ben on est ba ne ba tout découvrir et le mot qui. Donc la mission au ba noya na ngwango wana. Pour na découvrir le mot bona kende ko kuluka na kende kuluka ko pesa sango ne to exploiter place na moni wana. Reine Victoria, poste Reine Victoria ndazaka reine c'est wana na c'est wana arrière grand grand-mère Elisabeth. À qu'est-ce quoi ici abi ah na moni territoire moko na moni kuneza pia munene za pina immense za na mamwe bele na kati. Moni sko nani Reine Victoria ici abi to conquérir déjà bien ba territoire belé. Tout ça na ba territoire belé aujourd'hui déjà. Ghana, Afrique du Sud, tout aussi Rhodésie du Nord, Zambie, Rhodésie du Sud, Zimbabwe, tout Kenya aussi belé, tout ça sur la Chine pays territoire moussouté. 1885. En 1885, na conférence de Berlin et pas avant Bismarck qui chancelier allemand, il y a une conférence de Berlin. Donc conférence on est pour na ko répartition Afrique kabola pena Afrique place on a ata mutu mwindu monga zakite sikolo ay ko sala rai moni rai oyo utaba Congo ti Kinshasa alors sala rai wana sko eliaki mbongo ebele wana stale te wana nani leo stale ya sa vie cop na ya steki déjà villa na ya china projoint Léopold siko nde avion siko akom siko propriété privée ya yemoko woni sana ya Belgique avec Congo lopang na yemoko avec note oyo na sala na zo exploiter mon ande nanga mais exploration oyo sala ma ona puisque que exploration oyo le nani roi boda bensi bango batika ki Lumumba siko tan batiki Lumumba yo ke na bapinzi bayo kende sikoyo na banani conférence panafricaine au samara na Accra pour Accra nani Ghana mutezwa ki indépendance liboso na Afrique et pas comme Nkrumah yo mutezwa ki indépendance liboso na Afrique na 57 tanga jusqu'au na 57 jusqu'au pour nini indépendance a ben siko ba leader nyoso ya Afrique Aïboboya, tous en conférence panafricaine pour tous en anato et bandeni bamindelo to bengana bango en Afrique pour Erekoki. Donc ba longo kuna bazo zongi kaka na Congo boembana moko Lumumba abiki non des ans na mambo na yoki kuna dona indépendance ma photo to c'est indépendance. Wana lo ba parti à Belgique. À partir à Belgique roi à lobby. Notre résolution est de donner au peuple congolais l'indépendance sans intervenant finesse dans la précipitation inconsidérée. Le peuple congolais a l'indépendance dans la prospérité et la paix. Chers amis internet, na appel c'est Mbote Bisika Bouzali. Vous avez en direct il y a Fair Monde HD, il y a Dembawe Momo Samandi Fazalaka moko na Paris. Et l'autre za pona émission na biso ya Tola Msama Solo ya mboka na biso. Nde bozo mona ke na plateau na zanga imorote na Pisha Lumumba. Pisha Lumumba azali historien. Oyo asali histoire na ye na université pédagogique ya Kinshasa. Aza président fondateur ya fondation Pisha Lumumba. Bablo mususu o ezangi yemoro au compléter ngo pona okota na intro nanga na okota na intro nanga kala mingi mais na kopesa na nous bonsoir. Bonsoir. Bonne santé. Oui, santé bien. Dès notre présenté na lobby qui a oza historien otangi na UPN Institut pédagogique national ya Kinshasa ya Congo Kinshasa. Bon, sur le titre, on va compléter les bisous et aussi à bisous plaisir par rapport à la fondation. Bon, nous avons déjà Pisha Lumumba, nous avons historien, nous avons
juriste na sali criminologie et puis naza pe na sali psychologie philosophie. Donc le nyonso islami oyo eza culture générale en tout cas intéressant ngai eza biloko oyo eza penda oyo majeur pona ngai. Et puis naza na fondation na biso eza Pisha Lumumba eza fondation oyo eza pour but ya ko revaloriser la valeur ya ba personnes oubliées. Donc tout ça peut aider les personnes vulnérables et puis voilà quoi. Donc voilà. Ok, merci beaucoup. Avant de continuer à sujet on a Eliawa initiative ni nozwa kikambalama au la fondation. Est-ce que ça n'est là au moins comme là yo yango esali ki au la fondation to ezakaka inspiration yo zala na OK au créer fondation. Bon, on a cette fondation parce que ils ont inspiration en azwa. On a mona que non biso awa rebelle toya ba koto yo tout ça ba diaspora. C'est un blog msu auto salara awa ou peto gaspiller awa bandeko na Congo bazo souffrir. Na talara nyonso ana bi que non faut ko luka ko aider bandeko na Congo ils en te qui pour na ko gagner so unité. En tout cas nazana pasi ya bandeko na mona ke non oyo tozana ngwa photo partage na bandeko o batika na Congo oyo ba ebi ke non bazana atana moyen o koma atana na bandu tika bandu na pamba zana ngote bon tika ko na poto zongo ape donc biso butozi moi opportunité ya na poto awa oyo tozozwa awa photo luka ko partage ngo pe na bandeko o batikali yango nazwa initiative wana. Ok. Ce qu'on a quand il y a fondation Pisha Lumumba, siège social déjà ISAP, siège na WhatsApp na niveau Kinshasa et après activité rentable na Wezani. Parce qu'il faut quelque chose où on sala que et d'ara pour na sala ba projet nous surtout na. Bon, fondation Pisha et Lumumba ils en actuellement na Minza na Sola. Ils en ont Minza wana donc toujours ko effray déjà qu'on a déjà ba action de chez Banda. Tobanda pe moi ba action ya oyo tobanda kuna ba banda déjà ko kabola ba biloko misusu oto ba moni e mama fondation biso ile oto boya keza pina ba oto benga ba mativi na limite ke ta na zo kabola loko fo na chai caméra na nini ba mona kino ba zo kabola biloko bote wana za ba to ba na ba bit ba boule o ke non na zo sala boye pona gagner lo mo boye ngana on sala on pona ko gagner te na ota na no pasi o ezan pa bandeko na sai ba action mo ebele na Congo ba action sala mo ebele mais na lobi on pena na noté ya on alinga ki no turo nde lokola tozana bit ya ko sauver Ngalema tozana mo ba opportunité ya ba ndeko mususu o pe bazimo ba responsabilité pe na côté ya ba kwa konzi bana nyoso Ngalema ndenge tozoza boye tozo kita déjà Kinshasa tozana ba action to sala kuna tozana ba réunion o tozo s'organiser déjà o to kutana biso nyoso ba oyo bazana moi possibilité o ya kosunga na Ngalema to yoka na déjà tozana réunion ndé nazo kita kala mingi te na Kinshasa poto vanda to yokana to yeba eloko nini oyo ba préoccupation oyo bana Ngalema bazana ngo to baino zaka pona Ngalema te mais to ban to bito bana na pona Ngalema après to kende ba côté musu pesima mais faut que sauver nan ba bi faut que lukana ko organiser nan ndako no pas ovanda e bongo ko kende côté mususu yango to jijaki bon ya kovana na ba oyo baza na ngo déjà ba député ba conseiller ba taminene ou baza kuna ba moi autant ba combo ezate mais calamité tant au salango les ba de comme ça ba boyeba et en fait dans le cas que nous ba o baza na ba idée pona bana na ya Ngalema nan o baza na idée oyo to ko sangana po to yeba eloni to sala pona bana Ngalema ba pesa biso ba idée na bango et bongo ne to ki ni ko vanda bote be loni to ko sala pona Ngalema to mona Ngalema ezalaki kala ezalaka ba commune moko oyo ibanda epeke non ko sala moi liboso par rapport à ba commune mususu
mais eza na ba côté mususu pe oyo bato bazo souffrir na ngalema moi to bimisa ka idée que non bana mbinza mais eza na côté mususu pe bazo souffrir na bana mbinza ya to lingi non to linga to ba préoccupation ya ba peuple ya population ya mbinza eloko nini oyo baza ko senga na biso ba diaspora otoza a ya bana mbinza to luka to yebeloni to ko sala pona population ya bana mbinza après on a ndi to kolonga bana mbinza to luka commune musu to kende pi to sisa ba commune nyonso ya Kinshasa. OK. Merci beaucoup. Là vraiment déjà qui déjà papa na biso Picha bazo préparer na kati ya fondation Picha Lumumba. Donc pour tokota déjà na sujet na biso na repesa maître Gaston Osango bambote sikozali maître Trésor Tindake Djonga bambote sikozali honorable Emmanuel Ompeta kuna na ville à Sankuru province à Sankuru ya batete là mbote sikozali Eliane Chudi Edvika Bongo fils à maman Cortel Misisa maître pas comme les autres. Donc sujet na biso to beta na kati ya tola msama solo ya mboka na biso eza vraiment histoire ya Congo. Histoire ya Congo mutu na mutu abetaka na ndenge na ye mais ezala bien kokutana ko solo lango na mutu yo ayebi vraiment aza du domaine ya histoire ayebi masolo yango historique yango ya Congo comme ça tokobeta na ye na masolo ya Kinshasa na esika lingale uta na ndenge makamno surtout esalama china mo ya lelo. Donc tokota déjà na kati ya sujet na biso pour banda déjà na première question par rapport à l'introduction yo okoki ko développer introduction ndenge pour na histoire ya Congo. Bon, histoire ya Congo na évité pour to luka ko beta histoire ya Congo. Mon histoire ya Congo est vaste. Histoire ya Congo est histoire moko oyo tokoki ko banda ko beta ngo raboete eza histoire mo eza munene tellement eza munene il faut ko luka ko banda ko yeba parce que histoire e banda kala à partir ya ba nzinga kuvu bazaki na empire Congo après Congo moni Congo bana ko wanaka Congo bana bo wanaka comment Congo c'est ezalaka te yango en tout cas on a profité pe na mweloko yo to luka peut-être moni lelo amsu ba promso yera na Congo parce que to yebaka origine na biso to babi histoire est important na sens nini bakoko na biso baloba soko yebi ndeko moni oyo ba setre na yo bakoko na yo ndenge so na bino nge banda na famille na bino ndenge banda soko yebi yango te okoki kosenze pe mwana tata mwasi na yo donc il faut koyebaka yango moni lelo nga na loba na bi omoni histoire ko mwana ezalaka Congo te peut-être yamsu problème Congo ozala na se wana Congo ezalaka na ka o bakoko na biso bina batika peut-être yamsu tilelo na se ya mabele balobaka tamuso pe to kopena ba onte tilelo ya omoni tilelo to na bazizania lelo histoire Congo banaka na ka mundele tanga uta explorateur ba no bengo explorateur ta wanda oya avion c'est yon ezalaka te aéroport ezalaka te bana yo côté lantila ya océan pour pas qu'il y a net na Congo faut les candidats océan Atlantique après ba côté à partir ya Boma de ba côté na Congo siko c'est yon tant ba côté na Congo ba kota mutali boso o ba kota na Congo ba benye mkongo ba kota wana mundela tuni abi oyo nini abi oyo mkongo oyo mundela oyo mutumba nani mkongo aloba eza na ka abi oyo mkongo siko moni explorateur baza tout monde baza ba benga on est ba to ba découvrir elo moki do ba mission o ba noya na ngwango wana pona ko découvrir elo mo bona kende ko kuluka na kende ko pesa sango ni to exploiter place na moni wana siko tamba moni lo kwa ndengwana eba kei bazongi na batunye babi oyo nini oyo nkongo batunye mai oyo nini nkongo abi oyo nzadi po ya mai na kikongo nzadi donc siko tanga bi on nkongo mundela komi po mundele na c'est
K na l'alphabet français à la commis Congo avec Nassé. Oh ni onzadi, inzadi mundela commis Zaïre. Tant que Zaïre a pas quitté a commis Zaïre, Maï pour Zaïre za la Maï. C'est leur compréhension là. Il y a communication c'est le compréhension nga yoki kaka akoba no tourner sur te yolobi ni teye mundela la ramu de compréhension donc tant que lobi loko ya c'est fait comprendre ga yolobi il y a communication mbamo. Parce que tant que on a sikoyo mundele a sali à exploiter ake atali c'est qu'on est aki stalei ake atali Congo ayi amoni kino sa majesté fleuve amoi bina fleuve mo uti bina à partir ya Luala ba ekiti ti e kubwaka na océan amona ja mpenda elo mo ya munene ake sikoyo ko signaler pour azaka installer aza anglais ake ko signaler Reine Victoria pour Reine Victoria ndazaka reine seriwana na arrière grand grand-mère Elizabeth ake sikoyo ici abi namoni territoire moko na moni kuna za pia munene za pina immense za mambo ebele na kati moni sikoyo nani Reine Victoria ici abi to conquérir déjà bien ba territoire ebele tous na ba territoire ebele autour déjà Ghana, Afrique du Sud, aussi Rhodésie du Nord, Bengi Zambie, Rhodésie du Sud, Zimbabwe, tout Kenya aussi bloqué belé. Tout ça sur la Chine pena va payer territoire musuté. Pour il est belé. Jusqu'au temps où il n'engana à Kesikoyo et pas ya Léopold D. Ainsi Léopold D a une amoni lo mokuna, il y a bien son qui pour ils qui font pas on tombe à Noya, tant aux zongi si au neti aux lo mo et qui ne oteka va payer son bon. Le port de soi, Mamoniango, bien non, bon, ça va nous intéresser à Junango. Tant à Junango, Sikoyo, à l'Omwe, on a Sikoyo en 1885. En 1885, il y a la conférence de Berlin, et puis il y a Van Bismarck, qui est chancelier à l'Allemagne, il y a une conférence de Berlin. Donc, conférence, on est pour répartition Afrique. Kabola pena Afrique. Place on a ata mutu mwindu mwa zakite. Bango so lega mindeli na mindeli. Bango ba Kabola siko Afrique seriwana. Sikoyo omoni Léopold D azwaka territoire ebele parce que pona Congo zena ba richesse ebele. Donc Léopold D akangaki mo ba territoire wana nyoso. Bon, ba côté ba Rwanda ba Burundi wana ze ba territoire ba Allemand. Ndi ba ze ba côté na nyoso. Donc ce que Léopold D a yé est-ce que akangi a vu ba territoire wana a ko sala EIC État indépendant du Congo. A ça qui on a 1885 a sali EIC a vu ezaki Congo Rwanda Urundi c'est ba ben on va nga Urundi ezaki territoire moko akomisko ko exploitango akemi ko zo ba komisko ba nyonso ba komiko ko exploitango et puis bazoya ko sala ba misala na chekamine azozo ba nyonso aibo ya sala misala na chekamine pa ko tambongo pona territoire na ye tango sikoyo aye ko sala rai moni rai oyo utaba Congo ti Kinshasa sala rai wana sko eliaki mbongo ebele wana stale te wana nani leo stale asa vi cop na ya steki déjà villa na ya china pochwa Léopold siko nde avion siko akom siko propriété privée ya yemoko wani sana ya ba Belgique ya Belgique avec Congo lopang na yemoko avec note oyo na osala na zo exploiter ngona nde nanga tant sali chemin de fer wana tant sali yango a vu sikoyo mbongo liaki mbongo ebele tant lié mbongo ebele amo ça ce pas récupérer mbongo il qui ebele wana asali système mo boye ba koko na biso banda ko kangisela ye ba nini ba caoutchouc moni ba caoutchouc eza ba blomo oyo eza ba sela ngo ba pine oui j'étais wana bazo azi sabango que non soko ko si kota mo te bakati maboko soko ina kota mo te ba ko landa luka ba tina baka bandako soko ko si kota te bakati luboko na bakoko na so bakata te parce que ezwa qui et comment disco yo batu belé ba New York Times ba ne dia ko lobela ngo a moins ya kino asa quitté à partir de 1908 asa quitté avec notre des ans na tiki Congo
na kablo na pesa on a état belge et comme sikoyo nini Congo belge à partir de 1909 Congo belge bani 1909 après sikoyo mutu R Léopold ya kufi muta succéda qui est Léopold III pour pas de Léopold III ba roi Baudouin. Ok, après avant roi Baudouin Léopold III Léopold ya lika qui après Léopold III landaki Léopold III tanga zui Congo a joué à la Première Guerre mondiale, Deuxième Guerre mondiale, tant que l'Allemagne a outil, Hitler a outil en Allemagne, a joué à la France, il faut aller en Belgique. Si la Belgique est une alliance qui n'est pas triple alliance, triple alliance, c'est Belgique, France, Angleterre. Bon, Italie est en Allemagne. Quand on a Mussolini, sikoyo tango yesko a juango guerre exam misko tellement animal na bande ko attaquer mingi na nyabi no to cédé balma bakota Léopold III tango cédé wana alitant bakoti na France après wana guerre tango sili anglais na ba américain ba yé ku botula nani Hitler territoire bon sénateur il y a Belgique ici non mon roi il coule au bail qui non Soudan la biso batika obunda des ans yo il faut au long na pouvoir parce que roi a couvert na pouvoir mais ba qui non ceux qui non en cas haute trahison tout le moins ça mi grave il faut au céder pouvoir donc ba bien encore abdiquer donc ba pouvoir il faut abdiquer donc on va abdiquer à tiki pouvoir moi na naïsi koyo azaki na moi le nani roi Baudouin na Joséphine Charlotte bon bazé ba na yo mi balé donc sikoyo bango ba koti na pouvoir parce que roi Baudouin azaki en 1930 ben âge mona Mobutu donc ce qu'on a 55 qui wana tanga yo zo pouvoir et comme na 1955 abi note to ka territoire na biso mo boye o to zo ezala na Congo to kende to beta to ki nozwango mais sikoyo à part Rwanda akomaki nani colonie allemand Rwanda zaki colonie allemand tant sikoyo ba américain ba botoli Allemagne guerre nani Hitler a kufi ba botoli ba gagner na guerre sikoyo ba bige non bon le coup a de gagner et en de ba habitant ba bon na ba na biso oyo ba pepe ba pays nyoso oyo bunai na biso to kabula ba territoire nyoso Allemagne azwaki to botolango to botoliango to kabula ba pays oyo bazani ba lié na biso nde Rwanda ba pesa jango na Belgique siko tango roi Baudouin ayoki siko nengwana abike no pa to kitana Congo to ya ko conquérir tout est kotala moni ba jeune ba roi ba prince wana ba koma ke non na histoire na esprit ya kalate ya ba roi Baudouin ba roi Léopold II ba simo ba esprit ya mabe moni ba jeune maman ke non toujours pouvoir ba koma esprit ya kokita nde siko ba non to kita ta ba kiti na Congo na 1955 ba benga bwana kitoko ba benga bwana kitoko ba kiti na 1955 allez ndeka ba yambela ki roi sepela makasi a sepela ki etanga lié à zongi a koyisa la Belgique a Belgique a note tout ça moi exploration mo boye pour na to yamba ba colonie na biso ba pe mona pe pays oyo ezo coloniser pour se yiwana comme nani mutu mwindo na droit que potote pour se yiwana école pesaika ba catholique de bazaki na ba catholique ba ça y école na Congo après côté siko ba politicien surtout côté ba politicien mouvement ozaki liboso zaki abako zaki alias ya ba Congo alias ba Congo ba sele ya ngaki moi mouvement mo tribal hein que non tout ça ba alias na biso pona ko ba Congo tout s'organiser moi ya ba Congo tilelo mona ba bazana maman voye ko sala ba réunion ya ba famille ba ko dzaka ba ni e banda pina ba se ba titre ba non c'est ba se yona sikoto ba sele ya bako et puis mukolo ya bako zaki ndezalandu yemta sala ki lokwana munisiko yo
tellement ba news ba kanisa kasa vubu ndaza ki kolo abako o zenze zalando ako pesa kasa vubu po moni kasa vubu azaki na petit séminaire azaki mutu mo pa kotanga et puis akoma ki na akoma pe bourgmestre ya dendal o lilo koma kasa vubu omona azaki mutu maele yamba pesa ki nini wana et créama ki depuis kala. Après, si vous avez la politicien, vous avez la conscience africaine. Tout ça qui na cardinal Malula. Cardinal Malula, il a bénéficié qui na biloko ya enseignement ya catholique. Ba ndako kotangisa bango pour catholique na tangisa bato. Siko cardinal Malula profita ki siko na enseignement ya catholique, a moins ko benda ba politicien na biso. Et moi, bango batangisi na moi ya bengi ba na butu azoko pesa o mate ya ba Lumumba ba Ileo ba sanga ba sekiwana ba sangani ba onyo so lakisa bango siko tanga laksi bango asi bango no pour tout ça pour créer mouvement mo ba ça mouvement ba kaki concert africain to ba ce concert africain ba kombo sangana ti ba lungulango ba créer MLC wana ezaki mouvement national catholique babi lokola nani Malula mundazo sangisa biso to mémoire en fait bon ils ont dit reconnaissance pour tout flatter pour une dame sabena mbongo to flatter to chakaka MNC mouvement national congolais catholique siko tangu ba exploration oyo salama ona biso ki exploration oyo le nani roi boda bengi bango batika ki Lumumba siko tan batiki ye Lumumba yo ke na ba pinzi ba yo kende sikoyo na banani conférence panafricaine au samara na Accra pour Accra nani Ghana mutezo ki indépendance liboso na Afrique et pas comme comment il y a qui indépendance liboso na Afrique na 57 tant à jusqu'au na 57 jusqu'au pour nini indépendance a ben jusqu'au ba leader nyoso Afrique ay boboya tous en conférence panafricaine pour tout sangana to ebandeni ba mindelo to bengana bango na Afrique pour rekoki na Congo ben sagi Lumumba a ben si Julius Nyerere a ben ici Holden ou à Angola a ben ici Yulu abe Yulu ya Brazza Congo Brazza abe ici moi ba leader mebele abe ici ba se Touré ba nini abe ici bango nyonso donc sikoyo ba longwe kuna bazo zongi kaka na Congo boembala moko Lumumba abi ke non des ans na mambo na yoki kuna dona indépendance ma photo to c'est indépendance sikoyo na le 28 décembre 1958 Lumumba asali meeting avec non ça la meeting les lobatu nyoso fuba na meeting wana ba yo kam na loba ona utinango na Ghana tant ko a beti meeting na ye skoyo alongola ki pe mbala moko MLC ilongaki mouvement national catholique il y a comme ça un mouvement national congolais abi pona ba congolais tout malgré abako pe ko ma parti politique mais ka pona alliance ya ba Congo Moïse Tchombe asali Konakat conférence nationale ya Katanga bon nani asali Konako nani pe nani Gizenga pasalaki oya ya batabandundu yena te palo yako ya sima palo yako ya sima basalaki yena Kamitatu Kamitatu wa koko Kamitatu bidawa wa papa Kamitatu et puis Kamitatu wana komba Kamitatu wana est très important na Congo parce que oyebi mutape sa date ya le 30 juin ezali Kamitatu bato be ba ngote le 30 juin mutape sa date wana ezala Kamitatu oya papa wana siko tango nani basale ko nani Lumumba asali o meeting na iwana bata bakombe babiki non ba ibe bako bisa nani kasavubu abi bato basali o bango nini meeting biso biso sala bia bo ça va dans une semaine quand pe na sala o ya biso boya na imka to sape o ya biso wana
une semaine, qui le 4 janvier. Donc le 28, après le 1958, le 4 janvier 1959, et quoi ici, il y a Kassafou. Voilà pour Martin Nanté, conférence, meeting. Ce que meeting a pour faire ça là-bas, bakende ko senga pour faire une permission, bakende ko senga permission. Mutazaki gouverneur c'est wana ezalaki monsieur Bruno Mola. Gouverneur village Kinshasa. Wana ezaka ba mindele kane banoko bazokamba Kinshasa. Bruno Mola, mais c'est Bruno Mola yem tazaki gouverneur ali boso ya Kinshasa. Il y a on va appeler ça comme ya Mola. Ah OK. Et puis Kimbondo, ora ba Kimbondo, aza premier archevêque ya catholique. Mutumwindo ya liboso. Il va appeler ça nini bandal Kimbondo. Archevêque Kimbondo. Archevêque Kimbondo. Yewana. Bon, sikoyo tango baboyi qui non nini salama baboyi qui nini salama allez sikoyo baye sikoyo Kasavu beta ki yazaki bourgmestre ba continuer baboyi babi qui non des ana nini salama te nini meeting salama te ayi si bango bi non bon meeting moi salama mais ba si batu batondi kuna pour mon Kasavu et pas na ye il y a face et pas na isa face ya imikawana bah c'était coup dans bazo ya batondi ya opesa meeting ay bon ça va na okende ay est-ce qu'on peut sa meeting na nina bi bon ça va des ona awa des meeting les até meeting ezate moi za bosa meeting ezate bo panza na bo kende ba kondi ba boyi ba bitende za wana bisoka sara meeting pour ba na Kikongo ay bon ba to wana ba Kikongo ba zo kate ça va na lo bela mata lingala pour ba yoka ndesiko ay lobeli ba mpe na lingala tanga lobeli ba na lingala ay se ba ngi no meeting ezate tanga ay se ba ngi meeting ezate ba bi no so yo okena peut-être la meeting ezeka so 10 minutes boy ba bi so okena yo kende biso doza awa ti meeting esala ma so okena okende nani Kasavu pe asiminzela akei tanga keboye mbala moko esalamaki na façon moko ezati batindi bango peuple mo bandi akotomboka anotomboka yemoko avec non des ana donc lelo eza suka donc to liga indépendant tant match beti match wana est-ce que ezaki Mikado équipe mo Mikado équipe ba Viateur ba Viateur ba beta est-ce qu'on a vita tant ba vita poli moi ce que colère wana bato wana bazoya bayokuta sikoyo na bato bakutanaki na o bazaki na condamné na meeting wana mbala moko exploiter mbala moko bandi des ordres de bandi wana bandi ko boma ko panza ba biloko ko panza ba station donc et cela qui plus de 4 jours à 5 jours ba mindele batindi ba policier ils ont une force publique pour force publique ezaki o ba ben asoki té o ben a fac les forces armées congolaises si wana ba no ben en force publique ba kebwe esimbité ba belge ba mo baye na ba policier na bango esimbité baye na ba militaire peuple azobunda na ba militaire ko se wana ba bimisa ba soda mo ga mikuse babima basoda mikuse ba basoda mo boye oyo babimaka soki peuple atelemi wana ya banani ya biso ya kimbangu te omona na banani na sinani na église piki ya Simon Kimbangu ba kimbangise na drapeau na bango eza basoda mo bakata basalibo ya mikuse basoda babimaka tango evenimeza balinga bino bo banda nanu après bango parce que tellement peuple congolais a repéré or ce peuple congolais a repéré te alandaka eloko esalama na 4 janvier mais le Congo ezala libéré 1959 plutôt mais le Congo ezala libéré omoni na chamo entre parenthèses moko Père Tempels
aza muta à la philosophie bantou hein. Aloba un bantou a peur de la mort. Il m'a étudié pena bantou abi non bantou akoka pena liwate also elomo ebobima abanga ete ngana boinanga par rapport à nilotique na ba la différence à biso en fait la différence ndengona siko tant siko et aussi là basora ni kuso babimi basora ni tant babimi wana bitumbeto konné donc roi monika qui noté et coquille avec noté n'a soit des boutiques n'a soit décision roi a eu le bas parti à Belgique. À partir de Belgique, roi à lobby. Notre résolution est de donner au peuple congolais l'indépendance sans intervenant finesse dans la précipitation inconsidérée. Le peuple congolais à l'indépendance, dans la prospérité et la paix. Pardon. Discours wana pour ngai na yom surtout comprendre mais pour na batu mususu ba Hollande vraiment pour na ba fana mususu ba la Fier Monde HD et ko meka un peu ko limbo la mwa mukie na compréhension facile ou bien en français facile ou bien la lingala facile pour nous permettre ba maman biso o bazui temps te ya o kende ba école milai na ba papa na biso na bana na biso pe lisusu mais ba vous intéressé na histoire vraiment moi discours wana na lingala français facile donc ça la biso bien. Bon au moins ni roi lobby hein moi tant na biso na bi que non ba roi ya kala bazara na esprit mo ya esprit ya faux esprit bon ba ya ino de bukata wa maboko bocha ba chena kingo parce que moi tant ba bana bazu pouvoir roi Baudouin tant bazu pouvoir avec les yisco alinga pina makile tangati habitant sans terminer finesse habite non dans la précipitation inconsidérée habite non l'indépendance nous donnons l'indépendance au peuple congolais dans la prospérité et la paix alingi to pesa ba pesa indépendance na ndenge makile tangati ba pesa on pété ki na ndenge moko ya mbangu te mais ba pesa ngo na ndenge moko ezali ya kimia ba pesa na ndenge ya kimia et puis makile tangati na kade mwa ndenge wana ya décidaki ndenge wana tant que a décidé loko wana yango ba yelo ba ki non bon ba politicien tout bo sangana boya na Belgique pour na table ronde tant que ba wi non boya na Belgique pour na table ronde ba poni ba politicien nyoso oyo bazali na Congo ba biboke na Belgique ba ko sala table ronde eza ko discuter ndenge nini indépendance ko pesa point indépendance ko pesa maka boité ki non bon besoin indépendance banali opto programme bo indépendance to yiba bozaki aux affaires te parce que dans ba institution bezeka ba mindeli côté armée mokonzi zaki général Janssens azam mokonzi kuna na nini na côté territorial tout le monde na nani Bruno Molaka za gouverneur ya Kinshasa. Bon ba congolais ata mutu mwa na poste te ile kama wa bourgmestre ga ndenge ba nani bazalaki ba kasavu. Bon ba oui non faut tout le gâteau discuter ndenge ni bo kamba mboka. Et puis pour ça peine besoin d'indépendance il faut botala nani déjà aux la président nani aux la premier ministre ndenge ni bo kambila mboka ngo. Ezali na professeur mo boy Van Bismarck aya qui a proposé qui plan mo boy aisi bango abi ngana lingi na pesa bino plan mo boy plan ngo ezanini besoin indépendance mais indépendance ngo ezala dans 30 ans dans la 60 wana dans a 30 ans de besoin indépendance. Mais on a 30 ans on a nyonso ezasiko donc de Belgique avant na mboka na bino azoko laksa bino ndenge nini azoko instruire bino
alors la exception ni beaucoup ko koma na ba poste ala sa yo koma poste ngo ezala yo koma ilo boy ça besoin intégrer et ça te que biso pe loin de ba biso okei besoin ba te to banandenge to suka neni économie ko marché neni non il faut ba la kibino pena ba besoin intégrer pena ma munyoso pena wo non ce que to mais matière et puis ce que to n'est pas et lui a proposé pe bango so ba bon na plan na to comme un système fédéralisme pouvoir les arranges na Kinshasa te to ça système non ino ba province pe uzala na ba chef nango et puis bango so ba ndo ya ko pesa rapport na Kinshasa système il y a décentralisation et puis ba belge pe ba otikala beaucoup mon dire na ba belge pe ba comment dire ba congolais donc beaucoup mon dire pays moko pour France pas à ça la loin moni France a ba pays mususu à ça la ndengwana beaucoup mon dit ba français ba territoire na ba mususu ba français ba pesa ba kota ba idéologie à France na ba pays wana bon plan on est à ndengwana mais balumba ko boya ba binote plan na to boyango indépendance ka pesa ma donc bokine yama kidena la table ronde tu ko roi alobi boy tant on a na 55 tant on a na 55 izalaki na ba yambinga na 55 musique mo ebetaki wana na yibi na musique wana pe ya obeta ba belge pe ba mona musique ya Congo ndenge betara ndenge ba kitika Congo ani ba bon ça va le ko yibi ba musique pe ya awa ba ebisi mutazaki seywana père de la musique moderne ezaki grand Kabasele grand Calais ba c'est bon yo salaka ka groupe ka ya ba monsieur moko ebomba ya boya obeta na bino na Belgique et puis tant ba nini ba politicien ba ozongi na bango sikoyo seywana mwe na eso na 4 janvier tango emettre wana esalamaki Belgique ezwaki décision bi couvre-feu à partir de 20h ba mona mundo mo libanda te sikoyo eza na Luambo azena Vespa na ye yazena Vespa ni mwana na kotambola kota ba ponga biwana bon Vespa za ba moto mo ya kalabo ezala ekima pena mingi mamba mpena makasti ezani ba moto cycliste ya te ezani ba bicyclette mo bozana na ba monter mais ekima pena makasti benga wa Vespa tanga zo kende bakangi na pont Kasavubu ta bakangi na pont Kasavubu à côté prison à côté pena inane na makala siko tango ba grand Calais ba kesko na table ronde batiki pour y aider na makala basi ba leader ya ba kese ba kena bango yesko batiki na makala et puis mamo Gangale azimba na moko Viki Longomba azangi na OK Jazz abendia ino ya yo pe ya to kenayo akenaye azi Zeidi tanga Zeidi azipe ba docteur Nico matina bango akena bango tomba kekuna ba nobeta ba je kukuta enta ba obeta kaka zeka tsoma beti ba komo beta pe ba nini kana ba ntila même sobote ba inskima ozo beta ba festival ba moni mutumo bo pe ayewana boye si bango non ngapela zanga africain mais na beta pe musique mais na étudiant na tanga na ngape sute ben na tikala na nga na ebi beta nini ba ninyo ya ninyo wana bon ça va yako ba nubeta na ba mimeka meki boepe abeti bien mutongo wena ni manu dibango Camerounais wana autokufa pe asonam ba juillet akombeta betana bango ayi bon luga peka na beti na sepeli peka na orchestre na bino na koti peka ka orchestre na bino mbamo tango peka ba longwe kuna ba yepe awa ba yepe na yepe tina Kinshasa ayepe Kinshasa après nini table ronde wana akoma pe kubetanika na Kinshasa ti na nepe akosonga na ye bon tant pe nini esili conférence nini table ronde esili ba sala de table ronde na liboso ezalaki politique
ya mibale ezalaki économique to basali politique sikoyo eza na mutu moko boye Mobutu anabe Joseph azalaki secrétaire particulier ya Lumumba tant sikoyo na conférence wana Mobutu alingaka kota baese bahabite yo okota te bato yo oza nani onga naza étudiant baese bahabite bomeme baétudiant batolini baétudiant te mpo babelge bamosa système oyo boye place oyo baréunion ya bacongolais esalama bamo otinda baespion na bango yango babeki no te awa baétudiant baoya te oyo te nga naza na compte ya MLC ya Lumumba mbala moko Mpolo ayebisi mwanani Mobutu abi eza front commun au toyokani donc eza tolingi te nde toyokanaki yoko kota te bima abimisi Mobutu azali deja na kanda ya Mpolo jowana Mpolo aza moto babomaka oyo babomi Lumumba bakangaki mpe na ye mpe azali pembeni eza mpe na ntina oyo bakanga be babomaki na Lumumba Mobutu deja parta wana asiblaka deja Mpolo ale sikoyo ntango de esili Lumumba azongi na bango bawelisa baya osala mamba baélection sikoyo table ronde économique ntango esalami Lumumba sikoyo atini Mobutu abi okende orepresente ngai nga na ntina ye économie te bokende borepresente nga bake mpe kuna basali oyo économie bapoliticien na biso sikoyo babi ntango économie esalami babi ntango babelge bazoloba bakopa na te eloko moko te depuis bandeliti suka bachiffre wana ezolekaleka bango kaka boye sikoyo mwa pomo ezalaki wana ntango basali conférence nini basali table ronde Lumumba azalaki te azali na prison bakangaka ye parce que ntango basala bemete wana bapoliticien nyonso bakimaki ntango bakimaki bakangaki mpe bamisusu Lumumba mpe bakangaka ye mpe akende soki osala Kisangani akende kosala esu banini mosusu kuna bakangaka ye ntango bakangi ye bapoliticien oyo basali bakenda ye na table ronde bareklame babi avant tobanda il faut Lumumba azala basangana ye bango nyonso babiki no bon tosangani biso nyonso il faut Lumumba azala so Lumumba aza te tosala te titinaki no Lumumba pa ya nde basilisaki nini wana ntango mpe sili sikoyo babandi sikoyo osala alliance sikoyo ino nini élection fo esalama il faut tobimisa premier ministre tobimisa président ya république sikoyo evotaka ezalaka neti ya lelo te epepe azovote président ya république te votaka ezalaka tozalaka na pouvoir moko parlementaire neti lelo eza semi présidentielle ezalaki non parlement azosangisa pouvoir na président ya république mais oyo akala ezalaki mpe na parlement ye moto aza na donc premier ministre nde aza na pouvoir président aza na étiquette donc président aza na droit olobela omo aza na étiquette toza na pouvoir parlementaire parce que premier ministre bazo voter à partir ya badéputé tant sikoyo bavote Kasavubu sikoyo eloko boma ye alliance ne ya bakongo bavote kaka na bani ya bakongo kaka sikoyo Lumumba ntango asalaki alliance na bato ebele ake na CSRA na epa Kashamura na Kivu asali na ye alliance aye na pesa parti socialiste africain oyo ya Gizenga na Kamitatu bango bazali na pesa asali na bango alliance ake mpe na Jesoi Sendwe oyo aveni Sendwe ala Sendwe ye wana azala amulu bakati na Katanga asali na ye mpe lisusu alliance ntango asali na bango nyonso alliance wana ake na Bolikango asali alliance na Bolikango na Équateur bango mpe basalaki association na bango ya bangala oyo Anamo no Anamongo bato ya Anamongo soki asona mongo so nini Lumumba asali na bango nyonso alliance ntango asali na bango alliance ntango élection salami Lumumba bi majorité bazwi mpe na majorité sikoyo il fallait bon babisa premier ministre basala mpe gouvernement babisi premier ministre basala mpe gouvernement sikoyo ntango basali gouvernement basali sikoyo azwi sikoyo Kashamura ozalaki na aseri ya eseli bon yo ozala
formateur il y a un gouvernement Gizenga a été vice-premier ministre parce que tant que c'est alliance tant que il faut que ça mon poste selon alliance basala qui a sonné basala qui wana il fallait que Bolikango nde soit ma président de la République le monde va soit allé avec Bolikango yo oza mongo nga bison soza ba ana mongo so yo bima président de la République ngai premier ministre on ça bien te moni kasa tout pesa misusu pour esa l'équilibre pour nous bazaki na esprit mongo ya so tape tout autour na ye ala mutete la mais tout autour na ata mutete la mwa zainete azai pena na mambwana pena te ki ya tribalisme na penate ABC bat na union so bo voter Kasavubu président de la République ba voter Kasavubu président de la République yabimi premier ministre asali gouvernement na ye tant bazu ba poste sikoyo nani amoni bien te Moïse Tshombe ye tant bazu tout ça alliance aboyi est-ce qu'on réclamé par le Mumba au TND dans la Pessangaï 4 postes défense finance le Mumba a dit mais non tant tout ça va alliance contre Yoboyi si qu'on veut sur ça là c'est bien ici yo que nous va payer pas poste à ma casse nga ko tu na zuka pour le Mumba a ministre de défense il est moi ministre de défense parce que moi pas non mais pas non pesa pas ni ba grade pour me taper ça dans mon bout tout cadre ya colonel avec nga mon na jino ya muke yo yeba peso 4 postes et ça l'a raté Tshomba c'était ya siliki akena azongi na mboka na ye a la sécession ya katanga ça on a ba belge sikoyo na Lumumba le 30 juin ba monaki bienté tango Lumumba asali discours na Yowana roi ayaki passa la 4 jours ayo non pour bazwa qui indépendant deuxième tour tango ayi ayo na 30 juin abi non asala 4 jours to sepela pour nanya bazwa indépendance to sepela et puis devenir indépendance aki jeudi na va na jeudi vendredi samedi na zongi dimanche tant il y a pesi meeting ya non des wana biso toza awa biso to pesi to nyoko to bozaki inscrite to tangisi bino to komisi bino batu to Lumumba vanika zo yo kakaka sikoyo Kasavubu peut pas ça la nini réaction à salika meeting kaka a pesi kaka iso ba belge su be loge lisusu o to sepeli ndenge komisi biso boye Lumumba bi non oyo zaba discuter Lumumba yemo azu papier azu bic ande ko amande place ça ya bongisa ye no bon alaki prévu ça la discuter mutazaraki président du Sénat ezalaki Kasongo président de l'Assemblée nationale ezalaki Iléo sikoyo Iléo mutu ayaki remplacer ye ezalaki Maurice Polo nani po bazalaki ye Polo Okito Okito na yako remplacer nani Iléo pourtant Lumumba balongolaki ye premier ministre ba cha Iléo allez sikoyo tango sikoyo na Lumumba yoki kani alobi abino wana eza ba faux discours Lumumba mati peuple congolais combattant de l'indépendance aujourd'hui victorieux. Si nous avons conquis l'indépendance aujourd'hui, c'est grâce à nos efforts. Si nous avons conquis l'indépendance aujourd'hui dans la main de la Belgique, pays dans lequel nous traitons amis égal à égal, c'est grâce aux efforts des Congolais.
nous avons connu des ironies, des insultes, des coups que nous avons subis matin, midi et soir, parce que nous étions des nègres. Tant qu'on le dit déjà, il nègre. On dit que, avec nègre, parce que nous étions des noirs. Les noirs, parce que nous étions des Africains ou des Congolais, tu as vu nègre. Tant qu'il y a nègre, n'a nègre aux États-Unis, bayo Kiango. Na au en Afrique, bayo donc et concerné ce que il y a une place dans place mon est-ce que monde mobimba va soutenir ce que le Mumba. Avec qui oubliera que les vous et les honorables appartenaient aux blancs et que le tu était réservé aux noirs. Mes frères, mes sœurs, aujourd'hui, nous avons entamé une nouvelle lutte. Une lutte sublime par laquelle les travailleurs doivent prendre une rémunération. Oui, que ata ozalaki adversaire ya Lumumba naba oyo bazalaki ba adversaire politique dans temps ba yokaka nini wana batu tu batelemi babeti maboko roi place azalaki avandi apoli ba belge tu bazalaki ababi c'est que zande boy Lumumba romona Lumumba kaka na butu wana zo avion azonga Belgique ba belge tout ba kesko na katanga ba bisinani tala sécession to appuyer yo bazui kalonji mulupu ba bi yo sala pe na mbushima to appuyer yo parce que kalonji mulupu pas aki pe moi mutu mo pe ya makasi pour y passer ki MNC kalonji donc ba appuyer pe lisusu tant ça minengana ndepe bayi ko banda ko attaquer Lumumba tant basilisi wana mine ba ni Lumumba bike no tende za photo tambola Congo mobimba to chape na Congo ndepe ba alinga ke na katanga isimba kite bakatange lu Moïse avi ayo ya wati jo yo ya za jo yo kufa Lumumba kozonga tanga zongi et que ben menini aisi Mobutu attaqué sikoyo que c'est social ya Mbujimai tant attaqué Mobutu aboma na Mbujimai ya panza penda ko sakanate do bat bakufa ebele na Lulwabu tant a passé le lokwana si ya zongi jour siko oyo Lumumba bakangi Lumumba sikoyo Mobutu siko nani baiko yesa Kasavubu baiko intoxique Kasavubu ba non les wana Lumumba mba on sa trop mon soubienté Kasavubu ke a neutralisé Lumumba abi no bana lelo Lumumba alongo premier ministre Lumumba pas yepé puis si na parlement pas bi yazaki légitime na parlement akena na parlement a ibisi okito asi Kasongo aisi abi no les wana ndenge nini nani Kasavubu abike no alongoli nga pe na longoli siko okita ino bo ça va biso to valider yonde oza légitime parce que pouvoir oza na parlement awa biyonde oza siko mokonzi Lumumba pe alongoli nani Kasavubu Mobutu siko ya mona ngamo ya tant pour azonga moke tant bazui indépendance côté ba militaire et na généralement en sens à l'écart na Tongo abisi ba soda bengi ba soda tout abine banda lelo boy baki Lumumba na vu indépendance ba ko sabino soki ba vu indépendance za pona bango ba civil pona ba militaire a vu tableau na créé avant indépendance égale après indépendance et tu as des autres basoda ba siliki ba kete pa Lumumba ba bi non des wana ya sensa lobi que non biso de indépendance té bon tellement Lumumba là qui ministre de défense a ben ici en sens
a eu ses explications alors bagi bien te a poussé la démission a bengani a ne bana lelo ozali susu mokonde wa sodate a kozwa général et a kozwa nani Mobutu a commissi a bambi garde colonel abi mais Mobutu a sala armée na 56 pour se rendre les so bana so 6 classe pour ça moi armée mandam Mobutu a sala armée c'est na 56 a sala moi armée na Mobutu yo sala pe armée parce que Mobutu tamba sali gouvernement Mobutu a pesa qui est grade il y a secrétaire général la conférence il y a ministre donc secrétaire général conférence des ministres kado Mobutu na wangwana maintenant ce que alongoli en sens a eu Mobutu pour cela armée c'est moi boy kota armée de pécho garde colonel azi général azi Lundula yo komi chef d'état-major allez bande ko évoluer ndengwa tant que Mobutu a déjà na pouvoir wana état qui colonel nde aiko ko neutraliser Lumumba na kasavu babi bazo yo kanate entre président et premier ministre nga état qui agent de l'ordre on a tiré ordre bien ko batuna ye babi est-ce que ça les rébellion té abi non ils a rébellion té ils ont ni kana tiré ordre kaka pour ils a révolution et abi c'est une simple révolution pacifique. Ils ont rébellion té bah ici babi est-ce qu'ils ont monté que Rosola na babi non babi au moins que na mambo yo ça ma guerre partout babi non tout ça na ba élément trop qui n'est partout trop neutralisé comme mobimba bo mona egozonga na maboko ya ba congolais ti na ndenge ya kolombinga na bango mbale mbala moko Lumumba tellement zaki teti akenda siko na kango kolo akiko yisa bango basoda kotina kango kwa yisi basoda ya wetaki mis sa défense oui abi bana lelo ndeza nanga kuna kindaki lumu kasavubu aisinga kino anya longolanga menake nani na parlement ba bikanga ngamu tunazawana bosa la calme abi ba ko isa Mobutu yo neutraliser bango kuna me Lumumba azo pesa nini abi akanyi Lumumba ese banda lelo osana résidence surveillée tant sikoyo akena ambassade Ghana na ambassade Ghana wana na esa bino Kwame Nkrumah sala conférence panafricaine pour na bani nyonso ase bango abi résolution bazwa kuna babi leader oyo yakozana problème biso nyonso soutenir ya Lumumba kima na ambassade Ghana basi que non ezana Mobutu azoninga boma Lumumba Kwame Nkrumah isi bango abi so moni Mobutu wana yebo bete masasi pour ambassade des pays maman Mobutu bayena na connaît kokolo baye kozwa Lumumba babi no tende zawana kasavu babi no boyokana bokani déjà kofavu babi to ya kozwa yo tozonga na nini po boyokana oyo bazokosa Lumumba po bakangai aisi garde azali libanda wana garde ibon savana kino yesa chef nanga na kati comme ça bongo aya Lumumba azali na kati wa tobimisai tellement sikoyo garde ana umele na kati Mobutu amona suspect etaki guerrier amona suspect abi mutoko umele na kati boyi na mona suspect Mobutu a replié na sima bango ba bengi sikoyo Kwame Nkrumah ese no awa déjà Mobutu ango azawana abinde boto bima na bo beta yi masasi mamu sikoyo bango ba bimba bete masasi ba ko beta kokolo na la zaka ndemo na Mobutu bango ba seye Mobutu ba beti masasi kokolo akufi Mobutu akimi ya mwana dash momba nolo bakala boye mwana keba okufa liwa kokolo zaki liwa oya liwa ya yote okufa liwa moninga yango wana mauvais endroit mauvais moment après nani pe ba ko bimisa pe Lumumba ayo bimatanga bimi de nde ba ko tina résidence surveillée pe ne ba ko organiser ko kima na ye nde pe Lumumba ba ko kima na peza na ba détail musuna kati OK to luka to beta ngoto yeba ndenge nini Lumumba ba kimaka
bakimaka na ba mongoludiaka na ba mulele o ba kimisa bango ne ba yipe okanga Lumumba na ndepe ba ko memaye tina Lubumbashi ndepe ba ko bomaye na Lubumbashi kuna na Katanga na mboka ya Moïse Tshombe. Okay. Merci beaucoup. Dans mon vraiment histoire wana et on mérite vraiment deuxième partie nango mais wana ezala ba histoire ezala kati ya historique ya République démocratique du Congo. Siko tokota na moi bref muke hein moi synthèse muke Kinshasa siko ebana ndengeni. Bon moi ni Calavano, capitale Ezaki, Léopoldville. Léopoldville Ezaki entre Kinshasa, Bakongo, na Bandundu. Territoire na nyos bando bengo Léopoldville. Sikoyo, au moins tango déjà mundela na okota na ndenya mai. Na ndenga Luanda kuna. Na ndenya mai uti na ndenya océan akota. Bachaka capitale liboso bachaka yango ezaka na boma pokuna nde place mundela na kota liboso tant siko ya mona kino koto yo administration et ko tamba yo sala rai administration mingi ezaki po moni Kinshasa ezaki na Brazzaville ka kote moko babito ta administration kote wana balongo nango kote ya nini kuna nde ba ko chango na boma nde pe Kinshasa ya ko salama ya ko koma siko capitale ba ko mona Kinshasa. Donc Kinshasa est créé c'est ça la mandengwana. Bon so kombo ya Kinshasa uta. Nde toka ho mutuma mulaya za banda bengi Kinshasa so mindi. Mais wani za monka ba les zones dikaka. Zaka que non mutuma bo abima na komba Kinshasa mais yimta pesa komba Kinshasa te. Yimta pesa mo Kinshasa te. Siko bakolo Kinshasa e bakolo Congo baza banani bakolo Kinshasa baza banani. Moi je dois tout le Congo Congo. On a pesé sur histoire mususu. Ils ont histoire sur mususu parce que bakolo Congo ils allaient na Bakongo. Bakolo Congo pena so tali bien ils allaient na Bakongo parce que mundele tanga yé mutali boso akutana neza mu Congo. Atuni tanga atuni o ni abi o Congo. Congo wani ngoba mu Congo. Weza mu Congo Bakongo ti. Donc mundela yaki akuta benande mu Congo mutali boso. Et puis ngana mona ba Congo sko ba miye baraté. Donc basala baza ba valeur na bon penate. Baza peuple mon boy o ba na valeur mingi na Congo mais ba miye baraté. Jour ba ko yeba valeur na bango na ki fédéralisme ba lukaka wana mwende mona ntema bate bo pesa pene bo sela biso territoire na biso ko ma pena na biso. Ozo mona ba miye baraté. Or Congo oyo izali pena ya ba Congo preuve année Congo linga donc langue banoloba na Congo zaki ki Congo langue nationale ezaki ki Congo yango so moni na barai oyo ba mundela salaka so tali barai au moins na ba komi deux langues ba komi interdit de passer passage interdit na ki Congo ba komi ntila ntiku so bo moni na ba gai moni ba koma nzila ntiku so bo tali bo mona etikala tilelo ba koma na lingala te do lingala pe ezana place nango o euta ya na histoire nango euta. OK. Bo ba kolo Kinshasa kasi. Bo ba kolo Kinshasa ezaba na bata bandundu ba kolo Kinshasa ezaba bata bandundu ezaba ba nani batwa ba umbu na bateke ba onde bakolo Kinshasa tilo bazali eza misusu otune mboka no nini province no nini azo na province na Kinshasa pa botami wana bakolo ne babotami wana province na yango wana siko yesi ke note mun nomzo foda na province te ye province eza Kinshasa aza muumbu ba umbu na bateke tilo bazali pe bazo vivre mais eza sikoyo na nini yango monaka ba gouverneur nyonso ya Congo ya Kinshasa ezaka bata bandu
do basi ya Mobutu na sa système mo boazi muté Équateur après aché gouverner na ba Congo mutaba Congo aché gouverner na Sud Kivu mais depuis kaka Mobutu alongwa ba gouverner mingi o ba komo le kezaka ka batabandu do so botali boye ba no eza mbuka na bango biso to Kinshasa eza mbuka batabandu po bango ba kata makolo bamba ya kala makolo biso foto so ba bateau ba avion ba boîte animé bango eza mbuka ngwana. Là vraiment tout le monde qui est vraiment la souka histoire tout le monde qui est vraiment la souka émission na biso vraiment tout ce qu'elle a moi deux questions vraiment pour la clôturer parce que émission vraiment et au lendemain na ba 10 épisodes où est vraiment première partie autour de bino les histoire ya Congo dans les nana ba mbongo ni twanda oli à l'époque et origine il y a langue lingala ou comment le ba kino lingala ba kino. Bon, quand on a les mots à Makuta, parce qu'on va avoir Makuta. Voilà, après troc. Oui, quand les Alarana, nous, on est sur Bandingan Kouvu. Maman les Alara Penate. Les Alara qui non, oyena Masangu na yo, Mutapesi yo, Mungwa, Bosangi yo, après Bosali troc. Oya zio ya yo pas zio ya boli administration ezaki derrière revendre ces yoana. Mondela ya ayokuta déjà Congo, Congolais déjà avant dit ça, s'il n'est pas administration, vous avez déjà organisé. Après des temps, vous avez kota bambongo na bango, et comme un papier, et comme un bongo, papier ça va or anande ba kokona biso banda golia. Tant mundela yo yana ba yo sala iso makuta. De ton mot là makuta. Bon langue lingala. Bon, lingala, eza pena histoire nango hein. Moni lingala e utande. Lingala ezalaka langue ya bato Équateur. C'est le Mobutu aloba no, ban Équateur mambenga, bana kini malebo mbote na bino. Eza pena uta côté ya ba Équateur. Bon, c'est yona sikoyo ba soda mingi bazara ba guerrier basinga bazagi basayi pina ba Équateur de ba guerrier basi wana to zengi na sergent mo bando benge seja bongolo ko pe basala bongola azara sergent bangonde bakenda ka sikoyo po Belgique et on ba colonie pour ceux qui vous la guerre faut ba colonie na bino botina ba na guerre Belgique ils ont rasco colonie na ye à Congo force publique batinda bango sko na guerre on se va bunda en Éthiopie. Tout ça, il y a président en Italie, Mussolini, en Kanga Éthiopie. Si vous Belgique, et mon arabienté, et non, et à conquérir, ce que vous avez Congolais, vous avez bunda. Donc, les Congolais va bundi, qu'on va gagner, si vous avez bataille, bataille, parce que vous avez gagné, vous avez combo na ombala moko, vous avez champé, tant va gagner, vous avez Kinshasa, vous avez combo. La bataille de Gambela. C'est bataille moi makasi. Il m'a appelé ça comme bandela Gambela. Éthiopie. Au Éthiopie, au avenir Éthiopie. Bazo un peu kuna. Sur mon épée force publique hein. Moi force publique on a dit. On vient à force. Ils ont la force publique. Car si y a une force publique, il y a une armée, il y a une force publique. Il y a une guerre en Éthiopie. Sergent Bongolo. Bongolo, Nazaki, mon condition, il y a une guerre. Bon. Nagamela, on a la place, on a anciens combattants. Place des anciens combattants. Place où on a pescoyo, Chango, avec un homme, avec comment, il y a anciens combattants, avenue Birmanie. Baso on peut kuna, barochon avenue Birmanie. Vous avez sikoyo, tant que on va y wana langue zolo ba wana Congo zaka lingala. Et qui Congo, ndelo bana nani. Sikoyo, tant ba Congo ba nani wana ba ye, ba sergent na ba ye sikoyo na banobe ngomba bile ande yanki. Walo baki ndubile so ndubile wana yanki ina langa ba soda ndubile sikoyo
tema na Congo siko bezaki mingi ba Congo ba Congo mingi ba oui non indu siko ba indubile ndoza yanki siko ba ko imposer langue wana indubile yango koma lingala tilelo ozomona do lingala yuta siko place wana eza langue ya ba soda oyo ba kende ko na guerre ba gagner guerre ne ba imposer siko guerre bon langue na bango pe na Congo tilelo pe na lingala koma pe tilelo kenda soki tina bamboka mususu. Ok. Merci beaucoup vraiment. To comme vraiment na suka ya émission na biso, moi liloba na bambo te so zanango pour na clôturer émission na biso. Bon liloba na nga eza pour na émission lilo na ba congolais faut tous en la conscience, vous négligez une histoire histoire est très important dans la vie na biso pour na mona congolais to nga négliger histoire mingi. Faut tout le cas to yeba histoire na biso pena uta bon moi Sarkozy a en Afrique après ça miti mon rabi peuple africain a eu dans l'histoire na été à la conscience de l'histoire na ba tu voulais ba critiquer Sarkozy il ça désordre na Congo ça ba média pende comme ils a bien té mais Sarkozy a une raison il y a kolobaki peuple africain nanu a eu histoire na été pour jour peuple africain ko yeba origine na yeba histoire na ye et belé ba à partir histoire na bango ne ba yebi non si bino nde bo ndako moni lo pango akazaka ya bino à partir histoire ndako zande ya biso otenda kindi ko réclamant que zenda on a mais histoire tant vous on négliger histoire et on a le baki na biki non à partir ya généalogie si vous avez barré la vie na ote oya botana mwana tata moi c'est donc photo et histoire est très important donc moi on a pour l'instant yango na bika kino calamité tout qui ne pour na fondation tout qui na Congo moi prochain tout na Congo tout sera action ils a déjà na tout il bandit déjà calamité tout qui ne poursuivre ba action mususu oyo toza pena tosali pe orphelinat tosala na bibwa tosali orphelinat kuna tozokende mpona ko banda mamba orphelinat ngo bon toyeba soki esili toyeba banani tokotia bango na orphelinat wana apres na baaction oyo tokosala na mambo toza nango toyebi tobandi action ya commune na commune bakolo nango bameka na kosimba bacommune na bango tobani na ngalema po toza na bana ngalema tobani na ngalema ba toyokana déjà na batu nyonso oyo baza ya ngalema oyo baza na moyen tobana babengisenga babito na ya tomeka kovanda topesa baide toyeba elongi tokosala mpona ngalema bapreoccupation ya bana ngalema eza nini tomeka kotambola partout na ma milieu reculé aux Angalema to yimika ko ba préoccupation ya peuple bongo toluka ko salela bango oyo nini ekoki ko sala pona bango bon pona bambote na pesi héritier mupungu mbote na pesi Elisa kuluma mbote na pesi Nono Sankari na pesi mbote na pesi Hermawe mbote na pesi surtout famille na ngai ba grand frère ba oncle na pesi famille Lumumba mbote na pesi ya Michel Lumumba mbote na pesi Yagi Lumumba mbote na pesi maman Juliana Lumumba mbote na pesi pena Roland Lumumba François Lumumba na pesi bango sombote na Patrice Lumumba na pesi bino sombote donc tous à réunis pour na ko sauvegarder en tout cas intégrité ya territoire na biso ba ko batiki la biso. Merci. Ok, merci beaucoup ba internaute na bika na tu me tout à l'heure on est à la qui première partie ya émission na biso. Il y a tout le monde mboka parti autour de tobeta historique histoire ya Congo là to andivement na tobeti solo ya Congo entier na capitale nango et prochainement to banda obeta différents royaumes où ils na kati ya République démocratique du Congo et pourquoi ba royaume wana yo ebeta magali susute ba empire wana ebeta magali susute to mararao bazwa kibo
toujours Sabino surtout la Moussabino le sous et que ça la plaisir. En plus de cela, tout ça dans la province il y a Sikalo, la province il y a Sankuru où ebele bato a éviter mais prochainement to robeta les solo il y a batete la pourquoi bakabwana pourquoi bapesi bango Congo est décidé et pesa bango territoire na bango moko après temps année il y a promenade les loba se retrouver na province na bango ya bango moko o ezabongo province en Sankuru donc wana vraiment na repesa ba honorable tout o bazabongo na ville ya Sankuru na repesa Emmanuel Ompeta bambote bisika bozali na yemoko gouverneur na biso na pesi mbote esika ozali na pesi tout le monde administrateur tout ya ville ya Sankuru bambote na bino vraiment botala émission oyo na royela bino histoire ya batete la mutete la azanani donc voilà tokutani bongo pona mbala ya sima merci beaucoup.